Ozane, papa nanga na yembeli oye. Ozane, papa nanga na yembeli oye. Ozana wani, zambi wani na kumisi oye. Ozane, papa nanga na yembeli oye. Yemba ozana, ozana. Ozana, yemba ozana, ozana. Bonne année, bonne année, bonne année 2021, bonne santé, na souhaité bino en tout cas, bonne année, bonne santé, longévité, na ebi na kanisa ska boza boza malamu nzamba za lokumu nda komisi biso na mbula oya 2021 en tout cas. Topesi nzambe na biso merci. Bonne année na ba nyonso to balinga mama ile ya nitu. Kaka ndenge na labaki allo bonjour. Bana bobenga ba mama bosali ni bobenga ba papa. Merci beaucoup na ba abonné na nga nyonso. Bino ba yebo s'abonner na Elia Nitu TV. Na pesi bino merci mingi. Na souhaiter bino ba meilleure vie de bonheur, prospérité, surtout santé. Bonne année na famille Nitu nyonso ko bana na fumukanda tina dadi. Bonne année na bino nyonso surtout bonne santé na bino nyonso surtout. Bonne année pour la famille Nangania surtout. Bonne année na bino deuxième famille Nanga ma famille du cœur hein. Nous bon la famille Nanga ya motema. Bonne année à ma famille du cœur, bonne santé na bino surtout bandeko nyonso. O bolinga mama Elia Nitu, o bo sepelaka kotala nga to pe koyoka nga en tout cas merci beaucoup. Nde bo disposa ata na bino pona kotala ngai to pe pona koyoka nga. To pe sinzambe merci to kumisi nzambe parce que kolala kolamuka eza habitude eza ka grâce. Nzambe asali biso ka ngulu akomisi biso na mbula oya 2021. Mbula oyo biso se mama na Yesu. Mbula oyo biso se mama Kongo Kongo mobimba. Biso se mama na Paris mobimba. En tout cas, ouais c'est sengo ya komona ka kinga na bino tokutani susu na mbula oya 2021. De toute façon bo misala nga bobi kinga mama Elia Nitu na baki. Soko ozalaka mutu akanda, ozalaka mutu haine, ozalaka colérique, soko oye awa na Elia Nitu TV okutaka ka esengo ne ezalaka lokwa alola. Soko oye na Elia Nitu TV ya lokwa okoti na kati alola. Alors, soki eza mbala liboso otombe na mama Elia Nitu na kosenga nokende ko s'abonner na Elia Nitu TV. S'abonner à Elia Nitu TV. Tant qu'on s'abonne, après on finit cloche à notification. Pourquoi? Parce que on rate la émission. À chaque fois qu'on publie émission et comme la yo au moins on attend eux en air. Naza ma solo ko sola bino bande ko nanga to mesana ko sola. Mibale. Na tunina Olivier esele yo za mobali basala bino na matière nini? Matière nini nango basale la bino na yeba te basala bino na matière nini? Mbula ebandi, ba problème ebandi, ba problème oyo ezalaki eyanduki susa kosani na oyanduka. Ba problème ezalaki eyanduki. Oyo ezalaki te eye tokosuka wapi? Na lisolomo obetela bino ya matata mbula sike bandi na makambo nango pe pai. Le monde est trop matata. Bola nanga bien. Boyoka lisolo bien. Bomoni batu o bazalaka célèbre. Batu o bayebana. Batu o batu batalaka bango te pe bomona bango à chaque fois basaka likambo. Batu mususu batalaka bazora exemple na batu wana. Akomona ke mutu azaka boye akokozwa neti modèle na ye. Mais ils sont na betela bino. Kevin Kaseya. Ce qui peut Kevin. Ce qui peut Kelvin. Quand ninge komongo yelanga ka ninge na olubelango. Abebisi mibali mutu. Abebisi mibali mutu. Mibali bakomi ka soko meka katelo ka lingala. Bongo yo moni ete. Mais avant to kota na lisolo lelo, ya lisolo za kafuka ya matata, na ebike ba mama boyo ka souci. Ndo bota lisolo sa bino pasi, boyo ka souci. Et ko soit bino. Bon, vraiment monter en passe boyo ka lisolo. Mais avant to kota na kati ya lisolo oyo, na okena ko souhaiter na le toza le 5 janvier 2021. Le 5 janvier 2021. Avant to banda to kobandana no happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Mbota mama
malamu matiti langolaise. Joyeux anniversaire. Mbotama malamu. Nzamba batela yo. Nzamba pambola yo. Matiti langolaise, la fille de ma mère. Joyeux anniversaire. Mbotama malamu. Matiti langolaise. Nalingi yo mingi, la fille de ma mère. La fille de ma mère. Yaza angolaise, nga na congolaise, maza mwana mama na nga. Mbotama malamu. Joyeux anniversaire à toi, Matiti l'angolaise, la fille de ma mère. Nga na oto linganaka mingi. Je te souhaite que du bonheur. Nzamba azana yo, nzamba batela yo, nzamba pambola. Na yebi kutu ninga kolobati. Ba bénédiction, plus de bénédiction na boakele, on peut dire ko boakele na même. Na komona Yesu ale yamba jo sotu mapamboli nzamba batela yo onuna osimba penza ebende moli libende osimba penza libende komika so bana mike ba oleka ba mais regarde cette mamie aussi qu'on a bien arrêtez allez arrêtez de me déranger comme ça il faut pas me déranger mamie encore linga koloba il faut pas déranger mamie laissez mamie tranquille yo na libende na ka boy wana mona ka ya meteta ngo aleka yepe mo bange lokola yetanga ndotaka matiti obungi nzela obioza ko yapananga en tout cas na lingi belo mingi so zamba liboso awa yebake biso ato sola abonné biso que to rabattre sengo pana biso chez nous ça se passe comme ça surtout ça joyeux anniversaire en tout cas to mon canté pona ko souhaiter joyeux anniversaire na bande kona biso parce que vous êtes ma famille du cœur. J'espère que papa kali a sele ba cadeau hein bon moi na mela mai poni pour les souleza matata mingi. Voilà, si ko toko tanakati ya lisolo na biso ya lelo. Eza ndeko moko mwasi o benga po ayebisa ngai lisolo na ye abi mama ele anetu. Elekeli ngai. Esalinga pasi. Na leli. Na lembi. Na lobi na sala nini. Na yoka ki lobaki emission moke mutu soza makambo bimisa yango solola evanda ona motema te bimisa makambo solola po o se dégager po nde tozabo tozaka na A na V. O laissé et à Rosoyo, vomesa nini solo la bimisa ozana wakati ya motema. Ndeko na biso oya mwasi, aza mwasi ya libala na mobali ne na kati na ndako na bango ya libala, awaka na mboka na biso na France, précisément na Paris. Aza na mobali na ye, na bana mibale na kati ya ndako ya libala na bango. Bavanda na mobali ne bien, nde biso tomona ke ozovanda bien na mobali na yo. Mobali na ye aza fils unique ya libota na ye. Ndenge mobali naza fils niki ya libota na ye bandeko oyo basi nyonso ndenge balengelaka ngala muluma na bango balengelaka ndeko na bango kaka boye kolengela ndeko na bango kaka boye parce que baza na mwana bango mobali wana kaka moko babotama 9 le seul garçon ape mwana liboso te aza 7e na famille na bango 7e na libota na bango. Alors 7e à libota bande kona basi balingela ke kabo balinga ke na modèle mo osakana te po le seul garçon de la famille encore pe les sous ekolo ya bango ya bachi soko zo bota basi ba mo lokolo bota te soko boti mibali wana ba sepe ba bia moi ça mo boti ya solo lokola mama na bango botela bango ndeko na bango wana kaka moko balingela ke na ninga osakana te. Azana ba yaya basi 6 ye 7e na baliki basi mibale. Mama sa kufa batikala bango na bango bana. Yaya liboso, yaya mibale, yaya misato batikala na Congo. 5e, 6e bazao. Na ye 7e na les deux cadettes. Ndeko na biso mobile tellement famille lingela ke mingi na mwasi na baboti bana bango mibale. Muta ba voyage. Alingami kokende Congo kota la famille etikali na Congo boyebiki là où il y a ton trésor c'est là où il y aura aussi ton cœur. Le quoi azana ba boyebi ba yaya basi bazoka vraiment place ki bon mama ndeko na biso na mobali akenda Kinshasa mingi kokende kota la famille Yves comme on est Yves akenda kota la famille mingi na Congo. Nena akenda kota la famille na Congo atomba amoureux
ya fille moko na Congo kuna. Ninga tomba amoureux ya fille moko na Congo, mwasi na kati ya ndako ayebaka te. Azaka engana ki Kinshasa, lokola ye babala ki bakuta na bango na poto babala ni. Baleki ya simami bale na bayali boso babaka omoni oyo, c'est notre trésor. Oyo diamant na biso, oyo ndoi ya papa. Oyo les fils de notre maman. Donc biso moko to lengela kaye, to lingi kutu tendenga bali yo boye, yo oya kosala nini, oya to kosakana na ye, ou bien oya ko ba comportement mabe na biso ekosimba te. Donc il faut olinga ye. Aza septième ma famille les seuls garçons, aza na ba caprice na ye, ndenge ba bokola ndenge abotama. Donc ce ko il faut supporter makato biso déjà à l'avance que biso moko to lengela kaye to ko linga te. Moto asani ni aya ko nyokola ndeko na biso. Bolingo Yves na mwasi na kati ya ndako. Bolingo Yves na mwasi na kati ya ndako, mwasi na mamicho. Yves na mamicho bolingo na bango. Yves na mamicho bolingo na bango. Yves lokola kendaka mingi Congo kenami Congo a tombé amoureuse ya fille moko na Congo Davina. Yves nenga tombé amoureuse ya Davina abombi tabike baya balengela kae. Ayebisi bayaya yaya mwana mwasi wana na sepeli na ye. Baya babimi problème ezate soko olingi ye. Azata mwasi na ya Congo awa soki olingi za mwasi ya Congo yo botemi ka mwana mobali moko omoni biso baluba bana basi bazoka biso na valeur te. Pourquoi? Parce que mwana mwasi so baboti akenda ka comporter kombo ya mobali ndenga la koma na ngabo Eliane Nitu Capital Kalvila Kaniko. Mwana mwasi akenda ka comporter kombo ya mobali na ye agardaka kombo ya famille agardaka kombo ya papa te kaka ne amsenti ngai na koma nanga Eliane Nitu Capital Kalvila Kaniko. C'est un mal monde ngo seki. Va pas so seki Biso basi ba na baluba. Mama tango azobota biso. Tina siete mfina biso. Donc papa na biso ba na mona ke mama azobota ti. Mais mukolo ba botaka yo wana nde papa azoka esengo ya mokili po azoki mwana mobali oya kozongisela ye kombo na kati ya famille. Mwana mwasi soko aboti avant pesa kombo ya famille il faut nanu mobali et pour mobali na aza monter ya malamu apesa nanu na famille on azopesa nanu bizela baluba mobali il faut apesa nanu na famille na ye soko akosepela ko pesa ndo yikota famille ya mwasi. Ça va. Ce qui pas beau tu ne peux rien faire. Et puis biso baluba eloko zali ndoi sera très nécessaire. So ba person ndoi ba ndolenga ndoi na kabo. Donc ndoi donc azaka ndenge mususu na kolo na biso ba chi to zaka ndenge wana. Baya ba permettre ba biso mais non ko kina ko linga ozopeka mwa mobali moko. Il faut zongisa makila na kati ya famille. Il faut zongisa la biso ba kombo na kati ya famille. Kuna oboti déjà ba semi balé ozulo ko la papa na yo. Zo na omo so ba ndibo to bota pe ba ni bali to za na besoin ya bana yo za ndi ko na so mobali ka yo moko to za vraiment na besoin ya bana na kati ya famille ye pa bi ba ye ba pesi ye nini fait vert asala nini alingi mwasi me ezaki bikanisi na ezaki kanisa ba yate ye ipseka ba ya ba ndimeli ye abandi ko linga fi wana Davina na Congo babandi ko linga na bandi ko zonga poto bandi ko linga tango azongi poto awa ayebisi na bandeko na ya awa kena kuta na fi moko kuna na lingi mingi na sepe na ya tuka fi wana foka na ye na poto ya solo pesa biso numero na ye to banda kobenga ye to solo la kana ye ba pesi ni ba akamata pesi numero bandi ko benga fi yango pe tango ba pesi numero bandi ko benga e kole pe na ba semeki bo biso mutu ana na Afrique pa lenga kana no moni poto il faut ça nini olenga la ba semeki e kole pe na ba semeki leki na ya mwasi ya suka ayebise ya Yves mais problème te soko lingi ya na pesa ka buku na nga pesa mukanda na nga asala nini aya nango pona za na nga mutu akoto lekine aza mutu akoto aya na neka bo comprendre wana Yves azwi ni na ndeko na ye ake nango azwi Davina aye na Davina na poto tango aye na Davina ake na Davina kake pa ya leki na ye o apesa ke buku wana ake kotika Davina kuna Davina po bake na li Davina pe nenga ye ayebike na ndako mamicho azali ayebike mamicho azaza pe na bana mibale ake kovande pa ya leki ya Yves
babandi kovanda na semeki mpe balingi ya kosakana te. Donc bango mpona bango ndeko na bango atazwi basi 10 ezaka mpo abota bana ebele mpona bango ezoderange bango te, mpo ndeko na bango mobali abotama kaka ye moko. babandi kovanda babwakisi ye, abwaki na ye mpe bakontinue toujours kosala ni kovanda. Sikoyo Yves na telefone na ye akoma Davina te, akoma David. Soki Davina bengi ata telefone esone ngringo soki atali amonaka David, ye moko ayebi ke David. Allo David, ça va babandi bakosola mpe ata azotala ebale aosone mpo aoseka na ye mpe baosola na bango nzoka nde asolaka na nani na Davina. Na place akombo ya Davina atia David po mwasi na yeba te. Na foto na profil ya WhatsApp David wana atia mpe elongi ya mwa mobile, comme quoi que David wana aza ami na ye nde atia na WhatsApp. Elongi ya mwa mobile wana atia ya mutu mosusu te, atia ya ndeko ya Davina oyo aza semeki na ye nde atiaki na profil na ye. Ndenge boyebi mokili ezala kaka ata 10 personnes bayini ata moko akokolinga yo. Davina avandaka umeli pete mukumba ewo mapasa ewo na kati ya libu. Davina azwi mokumba mwasi azemi aza na bacaprice, ndenge bacaprice azemi ebandi bongo iva zaki susu moye avandaka na kati ya ndako za te. Iva komi moto akosala nini? Kobima kokende kozonga ba air tardive kobima babwakisaki ye, malgré babwakisaki ye lokola balingaki ye baboyaki akende kovanda na bafoye bapreferaki bavanda na ye kaka na ndako wana. Po leki ne wana mwasi ala ndako na ye 2 chambres salon lokola azalane na mobali te, aza na ndako na ye moko ederangeaki ye te mpo avanda na semeki na ye na kati ya ndako. Mwasi ndako na subul boyebi ke mpe na poto bato batambola mingi te nakende pa semeki nakende boye nasala boyebi ke ezalaka nango mpenza te. Mwasi mpe ayebi mpe te eloko moko te. Donc Yves wana mayele abomba jeune na modele moko, donc oyeba te eloko nini elekani. Eloko ekolekana eza ke Yves ayebisi mamicho na ndako mamicho ndenge eza boye na musala na biso bapropose ngai nabanda kosala mpe na butu, bapropose ngai nabanda kosala mpe na butu. Donc nabanda osala 3 jours na moi 3 jours na butu nde bapropose nga. Mwenga na mwa mobali nga moko baya baya na kin ifo nasungaka bango lokola na mobali naza lokola papa libota, ifo nasungaka bayaya tout ça. Donc fona banda osala mpe moi na butu. Ok, banda osala moi na butu problème eza te. Na ndako mamicho ata idée tellement téléphone eza na kombo ya David ye pa ko vanda boye na ndako abengi pe David bazosolola na bango mosi idée te nzoka David aza Davina avandaka pa aleki ya mobali na bango akomi tour abutu abaki akendaka tour abutu akendaka kolala wapi na mwasi azemi oyo aza Davina nde pa azokende tour na ya butu mosala na ye nde azaki akendaka kuna akenda butu. Donc akende ngene ko mosala pokwa nde ata mosusu apo ke 18h akenda ye alali na ye lobi na ntango azongi na ntango na mpe ntango akozonga akuta mwasi aza te mpo mwasi akosala nini akokende mosala akozonga ne mpe ntongo te akozonga peu importe akokende mingi kozonga na ba 17 mpo fo azobana na classe akozane na ndako te bobi ke téléphone fixe na ndako baza téléphone fixe te tozaka aza kaka na portable do ba fixe boyebi ke tozaka sona atoza na numéro tinga bonaka sona ba téléphone fixe te ayaka nde na ba 16h aki azwi bana na classe azongi na bana na ndako soki eza mikolo na moni ke eza donc polygamiko bachi ba makambo et pour faut tala bien Kevin wana kozala chi so bolandeli bien akoza makila bachi na kati bolingo zo continuer mapasa babotamaka te kuna mapasa babotami mwasi na ye comprendre eloko moko te eloko na epa aleki na eleki na azaka ye moko ndenge na bisi bino ke awa ezaka te kendaka na bandako ya bato boyebi kana ezaka avant mpo kepa motu fo benga oke mpe na basurprise te ke onake na ndako ya motu boyebi yango mpe bien. Donc ndenge azalaka na comportement na ndako ndenge kaka azalaka achange eloko te 3 jours epai na ye na mosala ya moi na mosala ya butu asaka nini
akendaka kovanda na Davina baza penza chambre penza ba ménager chambre ba bongosi chambre ba tie berceau ya bana parce que bana mibale ba osani bazobotama mapasa bandeko ne bazaka bango basepeli munoko ka bakanga munoko babomba secret na bango nde babaka place moto akufaka moto asalisaka ye azangaka te camarade aleki na ye ndenge ezalaka kaka ake kotala camarade akuta ye boye na kati ya ndako na nani na ndeko na mobali Yves abi bo oyebaki te donc on dirait selongo na nkoko po asusa mwasi ndako motema ke mbanda zao kasi mwasi ya Yves te wana mapasa na ye mapasa Yves nalobi nde tolobisa moto sa lokola oyoki eloko te sikoyo lokola Yves bana babotami kuna comportement sikoyo na ndako esa nini échange akomi libanda eloko oye kosala mwasi aya kokanga Yves eza nini kaka telefone epai ya koma David mokolo mosusu Davina abengi ntango Davina abengi ntango azi boye atala boye eza David mamoko wi Davina na se ya ponge oui boyebi sikoyo lisolo bolingo ntango yaka wana bana basi babotami mwasi atelemi nde ezala kaka telefone mo edérange yo telemi okekende kososoulage nakoya ta na ntongo ye kuna mwasi aza koinsiste asala nini aya atangi nkombo ya leki ya leki na ye me aza atangi nkombo neti filo aza wana te bosoki mpe nango na filo olobi na ntongo na osali nakoya na ntongo mwasi akoti filo aza na bosoki mpe botoli telefone ya mobali atali kana kombo ya David na kota boye WhatsApp mama na ngai akota WhatsApp boye akende kotala na bafoto ya bolingo na bafoto ya babebe bafoto ya mwasi bafoto ya bandeko na ye ndenge mwasi aboti mapasa ndenge bandeko bakendaka kuna donc mwasi apike crise mamicho apike crise donc on va expliquer que au monde pense que oui donc ceux qui a solo la kate moi discussion on a tena Davina peut-être moi ça ngaka yebakate tant moi ça moi discussion malamu ta boto le téléphone tant boto le téléphone mbala moko fini WhatsApp e fimena boy Davina mais kombo ezaka David moi ça bandi kolela ba open ya mo babizo munoko penza ko penza mutakanyi miso ndenge nani na kase ya Kevin onenga kangaki miso tango nini ata soni te na kati église penza la sabato ke non na vrai ce qu'on a ko escroquer bino bien donc ndenge wana penza bana mini bana bande ko na bana tout ça le babomba ki je na bango mais moi ça bandi kolela boyoka réponse ya Yves eloko nini ya grave eloko ni ya pasi oyo moni eloko nini omoni siko esali nini siko lokola omoni esali nini nuboka musanga ya moko ya aksa olangi kutu babale deuxième biro ye kutu mutu asambela kaza kutu pasteur yo moni Kevin a divorcé na aksa aotuna ye omoni Kevin na aksa ba divorcé aksa kutu babale deuxième bureau mokili nyonso bazolakisa lesego aza kolela na mwana yo moni a divorcé siko oyebisanga nini nabima na ndako soki nabima na ndako oyebisinga ya soko omoni ke nabima olobi na nga nabima nakende kuna mpe bana babotaki mwasi moko mobali moko bamapasa mwasi abandi kosilika discussion ya bandi eloko ni mobali asali akamati abengi leki esika mwasi avandaka te abengi leki ne mosusu atiki telefone polele ayoka ndenge mwasi azosala nini baza koswana nde mwasi mpe aza korapele yo mpenza na ngai nga mpenza nasalisa yo nazwa bacharge na yo ndenge oza wana bandeko na yo natindelaka bango mbongo makambo moni ofuta ngai yango nyonso tu wana ezokota na matoi ya nani ya matoi ya semeki mobali afungoli telefone mwasi kidiba yebi su te mobali afungoli telefone mwasi aza koyoka ndeko na ye
ya Yves aza koyoka makambo nyonso ndenge mosa boyebi su effet ya colère mutu soko aza ya kosilika alobaka n'importe quoi oyo nyonso kobima na monoko yango akoloba bato mibale so baoswana makambo bafinganaka ya makambo ya solo te mutu afingaka makambo ya lokuta solo motema mpasi mais abandi koyami koraple ye nga mpenza nayedaka yo nafutumelako babiye okendaka kongo napesaka yo boye nzoka nde osalinga boye naboteli yo bana mibale ebongo sikoyo boye na boye esi nga nasili kobota mpo yo okende kobota libanda do nde baoswana wana ndeko ayoki ntango ndeko ayoki ntongo etanaka te ntongo etani mwa mwasi kolela ntango mamicho azolela mamicho mpe akamati abingi mpe camarade na ye nga naza awa naza na problème tala likambo ekweli nga boye na boye camarade abi mama libala bato mwa kokota ezalaka te nga nayebaki likambo na memo ya koyebisa yango ezalaki te omoni semeki na yo esika mbandano azali camarade na ye ntango akutaka ye ayaka koyebisa nga na cadre mwa asongisongi nayebisa yo mwana mama nabwaki nabelisa yo tension yango nabwaki nanga kosignale yo me nayebaki ke mobali na yo aya na mwasi kande masolo ebetamaka masolo ebandi obima te masolo ebandi kobima ndenge ayaki na mwasi wana davina ndenge ayaki na davina bongo ayaki na mokanda aleki na ye avandaka mpe aleki na ye leki na azaka ye mwana ndako bamenage kutu chambre esika azovanda na bana baboya kutaki na foyer babeti masolo na bango nyonso babimisi nyonso libanda likambo kobomba ezalaki lisusu te mamicho kanda ya mwasi biso basine to so poto siliki mamicho alobina oh salinga par la porte bima kende ayako bengana après 2 jours abise bima kende modèle na mundi bande kona tout autour ba bébé ningwana bande kona surtout abasi ba so 4 bozingi mwasi bana tout ça c'est que ngana susu na place te bima na yo kende sans discussion baloba orgueil baloba fier abima na yakenda atiki mwasi oyo bavandaki na ye mwasi asupportaki ye mwasi akendaka mosala abimisaka mbongo apesaka ye afutelaki babiye avion mpo akendaka Congo parce que balengelaki na famille yaya na mobali na yaya na Yves aye na ndako aye koyebisa mwasi yo toyebisaka yo nini ntango yo bozobana bolinganaka na mwana biso toyebisaka yo nini toyebisaka ke fils ya papa fils ya mama soki olingi okondima makambo nyonso yoyebi ekolo na biso te tobatamaka te biso tozala mingi bapolygame tobombanaka te lokola yo bengani yobisa bima komeka ta mokolo moko toya kolanda oyebisa yeke mobali naolela mobali nanga asala nini azonga mwasi oyo na kati ya ndako ya libala bawele eloko te na mobali na ye bazalaka bien mais lokoso kaka ya mibali lokola ya mibali batondaka te na complicité ya basemeki ntango akenda Kinshasa asombaka basiper asombaka bilamba kolengela baseme bobi kaka ndenge ezalaka kaka nde babaka bazalaka nzela nini to ezalaka na solo nango eselaka te wana mwana mwasi aleli mwana mwasi aleli abi nanga mama nitu ndenge naza boye ana poto naza na ndeko te nazaka na mwana mama kulutu na biso moko azaka pe ape te azaka na lile mwana mama kulutu na biso mutu na lile na makambo ekwelinga mama aza te mama nanga na Congo nakopi kopesa bango boye te mpo ya obelisa mama nanga tension natuni ye yaya ça fait combien de temps bobala na bi mani tumakama ngolo baka yango en tout cas na Yves tobalani te ya kobala boye mama tokutana kaka na feti mo boye tolingani nga lokola na ndako nanga toyokani kana na Yves tobandi kovanda toboti bana mibale me libala boye ata mai yonga na omela oyo ata mai bapesela ye mai te ata bombo ata chocolat bapesela ye te mais Yves auti na mwasi na Congo abali mwasi aye na mwasi na Paris botala niveau bota makambo mibali bazaka nango kaka ndenge oyo soki Kevin oyo soki Kevin asali lesego atike na ndako na mwana na bilama yesuta bimi ake kobala kote ya profit kote amoni ki là où le mien kote kenda kobala et puis likambo na garçon oyo pe azongiseli ye pe yango parce que makambo oyo eza récent azongiseli yango abiso moni kuna te
omoni abomi libala soko obengana nga sala ndenge olingi donc nde toosolola boye iva bima akoma kovanda na ndako aleki na ye na mwasi awutaki na ye Congo yango na kopesa conseil na bandeko basi makambo kozwaka mibali kotiaka bango na bakati ya ndako boye ere moko eza mabe ozwi mobali otie na ntango oza jeune kovandisa mobali na kati ya ndako noka boye te gratuitement te linga ata bobalana bato bavandisa mibali na ndako ta mosusu motu moko asakomi ne mare oa deja mama moko boye plus de 50 ans mama oyo bazalaka azwi mwa papa na ye moko boye bavanda wi ubi azwi mwa jeune boye bavanda mais yo oyo oza moins age ke mobali na yo ubi boza ba age moko libala kolinga te okotisa mobali na kati ya ndako bovanda ne parce que mobali nyonso ntango ayakota na kati ya ndako na yo elobi te kalingi yo elobi te kalingi yo mibali baye bobomba bajeune na bango makasi mobali nyonso ntango aye na kati ya ndako na yo elakisi te kalingi yo mpo bovanda ndako moko motu mosusu bakozala kovanda na ndako moko balingaka na ye yo te bozaka ndako moko balingako te me bozofanda ne ndako moko bolalaka boboti mpe bana malingako te mokokuta na amser na ye osali nini akosima nzela akokende bino baye bolingaka ozwi kaka mobali ayaka kovanda eza ndako na nga sans garantie ndako kutu même a na poto HLM baosengela yango basengela mpe caution na HLM nayebi te so na bosani na ndako kutu basengela yango caution avant kota na babi futa nanu 2 mois caution na 1 mois en cours donc yo sikoyo mwasi kovandisa mobali bwana kati ya ndako na wote fa pe selo caution elakisi nini libala abala yo soko abali yo no zwi oyo kotia na kati ya ndako na bino po banda kosala nini kovanda mais soki kaka yaka tovanda lo akutu somba makambo aboye bando sila te makambo aboye banda kozonga la biso de temps en temps e banda kozonga air nyonso e banda kozonga makambo aboye banda kosala nini e banda kozonga bo banda kozwa mayele makambo kozwaka mibali système ayaka tovanda ozwi mobali bobandi kovanda na ye boboti mwana moko mibale misato mukola kosepela na oyo akolinga simizela ke mabala nyonso zaka mabala te linga mobali alongola ona ndako na yo ayako okende kovanda epa na ye soko moni mobali azo biso kasi soko otyanga libanda soko obengana parce que ayebi ke ndako eza ya ye te eza ndako na yo donc à tout moment okozwa décision so olingi kobengana ye obengani maloba ezaka ya facile na monoko soko bengana na yo ngai salaka ndenge omoni epuis soko oyoki mobali na monoko na ye akomi na langage soko kobengana nga yebaki asa bongisa place moko quelque part azoluka kaka mwa likambo ekweya asala nini asima nzela bimakende conseil gratuit bofuteli yango mbongo te botindeli nga mai ya komela te bopesi eloko te na bapesa bino kaka gratuit nalobi na bino boye baoyo boza kotala nga baoyo basi bakota bakoma kohéberge mibali wana c'est bon totie bango de côté mpo wana esi esalami déjà oyo esi esalami moye tozonga nsima eza te me baoyo bayebi ke oza na ndako na yo oza na besoin mobali kokotisa mobali te soko asaleli yo geste te mpo okotisa mobali na kati ya ndako na yo linga asala geste abala ta yo olia kovanda kaka bongo abala yo nakoyebisa mpe bino lisusu boye kozala kaka na mobali kovanda mobali ndako moko yaka bolingo te surtout mibali oyo bakende bavanda mpa basi yaka bolingo te mosu azalaka galère azomona ke naza quelque part nasala économie ndako ya na kombo na nga te ndako eza na kombo ya mwasi mibali bakoma koprofite kala basi babanda koshina mibali to koprofite lelo mati ebaluka mibali mingi nde bakoma koshina basi nde bakoma kosala nini koprofite na basi bana makambo ezaki na yango tosolola na bino mokolo lelo yango oyo nalobi boye makambo kovandisaka kohébergaka mibali bosala attention ndako ezaki ya nani ndako ya mamicho basemeki balingi mwasi oyo ndeko auti na ye kongo oyo aye na ye ye nde basemeki balingi me mamicho azalaka nani osala bango nini abi mama eloko nasala bango nayebi te ngai abi te ezaka ake mobali aki na bolingo na 100% te mpo soki na bolingo na 100% aka kozwa mwasi wana aye na ye te tina leki na mwasi ariske apesa buku na ye aya na mwasi wana mpo aya mwana mboka apesa buku na ye aya na mwana mwasi wana seki mobali mpenza bolingo mpa na ya 100% ezalaki te eyaka système ya Kevin ndengaki na leseko atalika bikuna la okulelo le miel nakende kuna so bref aneke bomoni pandaki abali mwasi na ye nani koma nani soki akseli soki nani azwi 10,000 atindeli mwasi bolingo ezalaki kaka kuna kise libala ngo ya bon mpenza soki eza mpenza amour vrai on le saura avec le temps hein?
Voilà ma communauté dans tout sur la bino mkwalelo yango. Bonne année, meilleure vie na bino nye surtout. Numéro de téléphone nanga ezali 06 15 31 69 90. Yango neza numéro de téléphone nanga zape numéro nanga WhatsApp. Mingi soli ko benganga à partir de midi. Avant midi ko benganga za couche tard. Faut benganga à partir de midi ndena ba téléphone. Benga à partir de midi ndena lobby. On peut za numéro nanga ya WhatsApp. Meilleure vie na bino nye surtout. Ya mette nanga tous te fait de gros bisous. Maman Bernice ba bisous na yo ebele. Maman Christine, en tout cas, bon retour, mais il y a qui est comme une argentée, était canée dans le lobby. Maman Isabelle na Motoba, pesa ba maman ba Motoba, bango so ba mbote na bango ebele. Ya Beya Zakari tout l'homme yanga ya participé à Bissero. Je te fais des gros bisous. Guylaine Moussoba, ba bisous na ebele. Yanga kati. Maman Jenny Mongai, yanga ya kati, maman Jenny Mongai. Ba gros bisous na yo, embrasser nga gaga, embrasser nga ba nanga nyo surtout ba moto. Yo seba ke na sel bango ba gros bisous, surtout ba bisous beli na papa Mongai, pesa yango na mbonzo. Ba bisous beli na papa le ki Donald. C'est ba bisous. Ko bossa na tonton Yves te. Tonton Yves Mongai, ba bisous na yo ebele na sel ba bisous ebele, tonton Yves Mongai ba bisous. Famille Mongai bino nyo surtout vous êtes ma famille, na sel bino ba bisous na bino ebele. Ya Marie Paul Lumba ba bisous ebele, pesa pe papa Jacques. Ba bizu na ba mbunzo kana ba mbunzo muso pesa ta muso pesa ta na zolo pour mon koza nango réservé na yomoko madame son épouse Fifi Kachunga la secrétaire ba bizu ebele Carmel Ukisu mwana ntuka ba bizu na ebele Clarisse Kongolo ba bizu ebele lisali si famille du cœur ba bizu na bino nanga pena bana bato bazotala nga bobo sala teke na sala ki fondation nanga Eliane Nitu fondation ezana besoin na bino fondation ezana besoin ya soutien na bino ceux qui ozana besoin ko soutenir fondation Eliane Nitu benganga to sala ni to sorola pona lelo to suka kandira baki Dieu vous bénisse God bless you Mungu bariki tata nzamba sakumuna nzamba ni beshanel bana betmans bye bye